Shalom, shalom, Bobo Messeni, tout ça, on a Jésus-Christ plein de vie. Jésus-Christ plein de vie, ils allaient émission, ils allaient animés par les messagers de la bonne nouvelle. Naïf Sarabino Nalingara, vraiment, t'es pas bien un pasteur, parce que na milieu, na soit congolais, ba pasteur, ba monde ba violet, ba monde ba escroc, ba monde ba toi guégué, ba monde ba simikisi, ba monde ba zoko faire perdre, ba topé comme ma bateau. Nali felo, ko panza ba famille, ndenge. Ba oyo boyebi na linaka les messagers parce que les messagers azali bongo mopalanga nisi sango ya Yesu Kristo nazo soka maloba nzambe ninga pesina pe na memi nzambe azwa lokumu to tukutani lelo mais nazo senga na bandeko nyonso boza na Ottawa ozali bongo na Québec esengeli boyeba na Montréal kala mingi te na en tout cas na mois ya mai ya 2018 naza invité kuna batonyo surtout bozaka na Ottawa bozaka pembeni wana bobanda kobenga pona yeba boza combien pena yeba ndenge toko organiser pona tourner nanga ya Canada bato ebele baleli bobengi ebele proverbe fo ya kotoyo otambole Europe kotoyo ye kotala biso na note sikoyo en tout cas benga ngai so ozaka na Ottawa oza mwana nanga so ozaka na Canada oza mwana nanga ozaka pembeni Ottawa Québec ba partout wana nyo surtout bobenga nga pona yeba ko situer bino boyeba ndenge ni to sala pona tournée ya 2018 déjà na fin décembre naza na tournée africain na ozabo na Cameroun et puis na ozala na Sénégal na ozaba pays Afrique Brazzaville pe na beta tour wana après na ozonga koto pona ko préparer ko kende bongo na Canada do bato Canada vous a vraiment informé que Kalaming était na l'année prochaine na ozana bino pona 3 mois alors esengeli toyeba banani oyo baza intéressé soko lingaka proverbe osepela na mateya nanga olandaka nga olingi kozala membre to kozala na kati ya organisation ya tournée nanga na Canada benga na numéro nanga naza na 2 numéros 0044 79 400 86278 deuxième numéro ezali 0044 74 240 23 933 et Bobimana écran na bino bobenga poto organiser eloko ya minene bomoni ke ba sataniste ba faux serviteur bazo sala ba tourner ya koya ko imposer ba main ya koya ko pesa ba semence à lokuta et sengeli pe biso ba oyo tozali bongo ba loin de l'Éternel to leka pona ko tia équilibre pe ko zongsa makambo na nzela e kozala bien tozolo ba awa ke biso basali na nzambe babengaka biso bato oyo basonaka ba trompette. Alors sonner la trompette à l'église, c'est préparer l'église pour la convocation céleste qui est l'enlèvement. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Alors connaître les choses d'en haut, c'est connaître le calendrier de Dieu. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Avant le temps, c'était l'éternité. Genèse 1, Banana 1, 5. Il y a eu un matin du temps, il y aura aussi le soir du temps. C'est pourquoi on appelle le temps de la fin, le temps du soir. Et dans les jardins d'Éden, Jésus descendait chaque soir pour causer avec Adam et Ève. Et vous savez que depuis qu'ils ont péché, Dieu s'est séparé d'eux. Et la lumière apparaîtra vers le temps du soir, c'est la parole prophétique. Connaître le temps du soir, c'est connaître le plan de Dieu, et les signes du temps de la fin. Donc, ezali bongo connaître makamunyon sozo le gana Israël. Bible batuni Jésus na Matthieu 24 zanatanga. Matthieu 24 32 ezo sabiso yesu alobi ke soki bomoni figuier et komiko kozwa ba branche nango et komiko étendre ba branche nango boyeba ke bokonzi na likolo komi pembeni. Figuier c'est l'Israël. Alors Israël les alibongo figuier sauvage, église les alibongo figuier oyo les alibongo naturel. Alors tango bomoni Israël et komiko regrouper bananae boye koya parce que makamyo surtout e kosala na Israël. Alors les autres toujours le bela makamyo Israël te mais toujours que nous le bela sur le prophétie à temps de la fin. Apocalypse 1 3 et sabiso boy. Apocalypse 1 3 ezoloba. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie
et qui garde les choses et qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimé, le temps est proche. Tokomi na tango asuka kindumba na kati église koloka kindoki moyibi mitema mabe kofunda na koinana oyo Timothée azoloba e komi ko salama tozotanga ngo na kombo na Yesu Kristo. Timothée azobisa biso boye 1 Timothée 3 ezoloba zelana tanga ngo ezoloba que bolingo ya bato na kati église ekozala refroidi. Toke na 1 Timothée 2 ezolobango. Sache-le que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de plaisir, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bible Sabisoto s'éloigner na bateau bazan apparence à piété. Bateau balataka ba soutane, bateau balataka ba kwa, bateau balataka ba baga minene, bateau bazoya na ba miracle. Bien-aimé, nga naza mutu a miracle. Naza mutu na viva miracle. Ministère na mobimba eza basé sur le miracle. Na mona miracle en Nzambe. Bao balandanga na Kinshasa, balandanga na Brazzaville, balandanga na Pointe-Noire, balandanga na Libreville, bakoko yesa bino makamoni ni Nzambe basala na ngai. Naboya ka miracle te na ninga ka miracle. Mais na ngonga oyo Bible ezokebisa biso na Matthieu 7 21 à 28 ezolobaba oyo bakolobaka Seigneur Seigneur. Et la cité que bango bakota lola. Ba misusu bakoya bakoloba n'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait des miracles, ressuscité des morts à ton nom? Jésus a koloba, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que Nathan Wasuka, miracle koya ebele l'église, mais miracle wana koya kaka po e séduire bana na Nzambe, po e longolo liboso na Nzambe, po e longolo liboso amisa na Nzambe. Mais Bible les sa biso que na Apocalypse 1:3 elobi ereba oyo bazo yoka liloba na Nzambe bazo salela ngo. Toko kamwa lelo komona bato ebele chaque dimanche ba na l'église. Lelo dimanche balongwe gauche bake na droite, balongwe na droite bake na gauche, balongwe na gauche bake na est, bamsu bazo sala ba distance, bamsu bazo zo avion kaka pona okende yoka liloba. Mais est-ce que tango tozo kende yoka liloba ezali poto koma ba aliéné, ezali poto koma ba fanatique o ngala benga ba fanakwiti to ezali po to gagner bokonzi na likolo. To kendaka n'église te pona koluka mikanda. To kendaka n'église te pona kozala béni. To kendaka n'église te pona kozwa ba voiture. To kendaka n'église te pona koluka mabala. Ba rendez-vous ya basali na Nzamba solo ezali bana na Nzamba solo to wana rendez-vous kaka moko ya bokonzi na likolo. Alors, une église qui n'arrive pas à donner satisfaction, solution aux gens de cette génération, de sa génération, cette église-là a échoué. Ndenge Martin Luther King alobaki. Alors, ndenge ni lelo, batu bakomi ko ke l'église, et alipo bake nozwa mikanda, et alipo bake noluka mabala, et alipo bazwa misala, bazwa bandaku, babosani intérêt général oya bokonzi likolo. Ndenge ni mater na biso lelo elongwe kozala christocentrique. Christ azala na centre et komi ko adorer batu, ko fukamela batu, ko élever ba kombo batu. Et batu belé ba komi ba esclave ba pasteur. Avant somba eloko, avant bota, il faut avoir ma permission même pas pasteur. Bible lobby, heureux ceux qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Koyoka liloba na yebi ke boyoka kango chaque dimanche vous dans l'église.
chaque dimanche olanda koza na Bible oyoka liloba oyebi pe ko yoka liloba mais problème à makasi ya li Bible lobi ko suka na koyoka te mets ça en pratique mettre la parole en pratique sinon ozala ndenge moko na Satan yebi liloba Satan tangaka liloba Satan expliquera liloba mais Satan ametaka en pratique liloba te. Erreur c'est qui écoutent la parole et les mettent en pratique. En réalité, nous n'avons que 2 commandements qui est divisé en 10 commandements. Il n'y a que 2 commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu lui donneras ton argent sans contrainte. Si tu aimes Dieu, tu iras à l'église sans contrainte. Si tu aimes Dieu, tu iras à l'église à temps. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Tu ne les haïras pas. Tu ne prendras pas sa femme. Tu ne voleras pas. Tu ne les calmonneras pas. Tout ça, on a deux mibeko. Mibale, kolinga nzambe na kolinga voisin. Mais lele oyo, batu ebele balingi nzambo bamonaka te. Mais à l'église, yena voisin balobanaka te. Asambelaka, yena mutu songolo balobanaka te. Asambelaka, yena mokambi ya choral balobaka te. Asambelaka, ye ayaka kolakisa bilamba. Asambelaka, ye ayaka kotuka bato. Asambelaka, azali sexy. Asambelaka, atiaka ba faux cheveux na mutu. Asambelaka, abakisaka manzaka na maboko na ye. Asambelaka, asalaka ba beauté ebele lokola Jézabel. Bien aimé, Bible zoloba, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Et c'est l'absolu de 2 Timothée 3, 16 zoloba, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tant que vous avez l'Obanzambe, et l'on a l'Obanzambe, l'Obanzambe, et l'on a l'Obanzambe, et l'on a inspiré, et l'on a l'Obanzambe, et l'on a enseigné, et l'on a convaincre, et l'on a corriger, et l'on a instruire dans la justice, pour que yo mutu ozala accompli à faire de bonnes choses. Comment le bio sambela? Comment le bio parle la langue? Comment le bio là à l'église au salaire ba jeûne prière à 40-50 jours? Mais au kabakate, mukotonga yo, songi yo, motema mabe yo, mutu akoyiko la le pana yote, mutu akoyiko lie pana yote, oko kabela mutute. Bien aimé, Jésus arriva à Jérusalem où il y avait 2 docteurs de la loi, des docteurs en parole, des grands prêtres de la Bible. Jésus pleura parce que Jésus, quand il est entré à Jérusalem, il a trouvé des pasteurs élevés, des généraux, des colonels, des bishops, des archibishops, des vice-dieux, mais Jésus n'a pas trouvé ses frères. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas pour chercher les fanatiques, mais Jésus viendra chercher ses frères. Banda comme frère à Jésus. Banda comme membre de l'église à Jésus. Cause à la membre de l'église songolote lelo oyo et comme on voit la parti politique. Ngalaza muto vert, ngalaza muto bleu, ngalaza muto maya pondu. Non. Mutu moko kaka kufela biso po yo na ngai to bika eza Yesu Christ. Eza église te, eza dénomination te, eza lipe pasteur te. D'ailleurs, et ça est très important dans Nzambe to banda kubima na ba église bâtiment parce que Nzamba vanda kate na bâtiment construit par les hommes mais Nzamba vanda na kati ya motema. Comment yoko ke une église mais soki motema na yo oyebi ko kabate, oyebi ko lingate, ozana amertume, ozana mabe. Jésus a côté na Jérusalem et si ka ba prêtre, ba docteur, ba nani bazaki, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus n'a pas rencontré ses frères. Jésus viendra chercher ses frères. Jésus ne viendra pas chercher des fanatiques. Jésus, c'est notre vie, l'expérience de la gloire. Le plein évangile, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, abandonner ses péchés et faire la repentance. Mais les oyo, batebele, balingite lilo bananzambe et inspirer bango na utilité et enseigner bango et convaincre bango et corriger bango. Batu balingi amote. Batu ba poni ba groupe ba kabal. Batu ba poni ba groupe batu pasteur songolo pour akoter ba mo soupu ya ba kei.
pour côté à bango comment qu'on récit bakei. Bien aimé, Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Soko zu boko zina likolo, nzamba ropeso ndako. Nzamba ropeso misolo. Nzamba ropeso voiture. Nzamba ropeso nyonso. Tozomona lelo na Kinshasa ou na milliers d'Africains, ba pasteur bazo travailler makasi po ya poto. Azo travailler makasi po azala na ba voiture. Mazo travailler te pona okotsa bandimi na lolo. Mukolo Yesu akoya kozwa bandeko na ye, ba frère na ye. Pour comme frère à Jésus, il faut yambaye ko la Seigneur est sauveur, otambola na kobanga ye, ozala na botos na ye. L'église c'est une école de reconquête. Nous courons pour reconquérir la résurrection. Nous courons pour reconquérir la résurrection. Nous ne courons pas pour reconquérir les mariages, les voyages, les billets, les documents, les affaires, les maisons ou les enfants. Ceux qui sont dans l'église posent à ban. Ceux qui sont dans l'église posent à mukanda. Ceux qui sont dans l'église posent à mbongo, aux anans mondains. Bible lobi lukana bokozina likolo, soko si bokozina likolo, nzamba kotala biloko ni yozangi. Bible lobi oyo mususu etikami eza matabisi. Ba disciple Seigneur Jésus-Christ. Ba yebisi Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'adviendras-tu de nous après ton avènement? Jésus a dit, oyo bozalaki nango na se, bokozala nango fois 100. Bien-aimé, soko zuna bokozina likolo te, moi ozwa fois 100 oye so na kibiso ezate. Bible ezoloba heureux c'est qui écoute la parole et qui les met en pratique. Kokendaka l'église kotanga Bible lokola kalaote lokola kwakute. Kokendaka l'église te po kotanga que pasteur alobaka français bien alobaka lingala bien bien alati bien. Kokendaka l'église te po mona que pasteur atela azali moteli. D'ailleurs un homme de Dieu a chaka produit a kokota li felo parce que azo corriger nzambe. Nzambe akelio moto mwindo mindele bazo somba ba produit po ba se bronzer ba koma mwindo. Mais yo ozo somba mbongo ebele ko bebisa poko mapembe po nzamba sala ki mabozo corriger. Bible lobi moi si aza naturel ala ta descente. Mais lelo que l'autre la basi ndenge ba koma oteya. Omona ndenge bazo lata onire ba Jézabel. Moi ça zo que l'église ozo tuna accueilli wenge musica, accueilli boîte de nuit, to accueilli ba aventure. Toze bate wap église, wapi mokili. Basali na nzambe bakomi kosala ba venture kosimba putulu kosimba kisi po emema bat l'église. Or kisi ya solo eza kombo na Yesu. Bible lobi ete biso ba oyo tozali aye na Proverbe 18:13 balobi celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais s'il dénonce et délaisse cela, il obtiendra miséricorde. Nzamba yebi ke tozala na masumu. Mais nzamba zo linga te to tikala na masumu. Nzamba zo linga to prendre connaissance. To yeba ke to sali mabe, to yeba ke kotambola masumu mabe, to tikango po to zo repentance. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Attends ozo sala ba plein lelo, ozo tondi sa église, ozo terre to ozo kweya, ndeka ba to ba sensation lelo, soki sanctification ezate okota lolate. Bien-aimé, nazobeta sete ke kotanga ka Bible lokola kwaku lokola kalaote, tanga Bible lokola mutaze inspiré, batela liloba, tosango, tiango en exergue, okomona bokozi na likolo. Nzambe azana nzela nzamba zoya, nzambe abuya koluka ba sali na ye, nzambe abuya koluka ba oya ye, nzambe abuya koluka batu na ye. Les enfants d'Israël, en refusant Moïse comme leur leader, demeurant, ils souffrirent encore 40 ans en esclavagisme en Égypte. Nzamba se atindi ba sali na ye. Nzamba se atindi ba wena ye. O bazote ya bino sambalam. Mais le kola yo zana entendement spiritualité. Yo boy Moïse. Au retour à 40 ans d'esclavagisme, le kola bana Israël. Batebele ba kwa l'église ya Nzambe, il faut à l'église monene, il faut à la 1000 personnes, il faut pasteur qui dans hélicoptère, il faut pasteur à la toni sa ba stade. Pour batouana ba kutana na Nzambe non.
esika mosali na nzambe asoyo yali makelele yalaka te ayaka na lokuta te ayaka na manipulation te parce que nyonso oyo eza manipulation ezali bongo misala ya kindoki. Bien aimé, tokomi na suka Yesu aza na nzela azoya, Yesu akoya kozwa ba frère na ye, Yesu akoya kozwa te ba oyo ba landaka bato, ba oyo batambolaka bitambola tambola, ba oyo balobaka biloba loba, ba oyo bazali sima ya mokili, ba oyo bazali sima na kwiti, ba oyo bazali sima na lokuta, ba oyo bazali na biloba loba. Parce que dans Apocalypse 1:3 balobi ete biso basali na nzambe, il faut sonner trompette ko préparer bino na kokota na bokozi na likolo na koyebisa bino ke oyo azotanga liloba azo appliquer yango azali oyo akomona monene na nzambe. Nzambe aza monene, nzambe aza mobateli, nzambe azali monetoli. Tala makambo na Mardoché ake koyebisa Esther nièce na ye. Abi Esther, nani ayebi soki na ngonga boye nzambe atombolaki yo po oyede bana Israël? Nani akoki koyeba ke nzambe akomiso mosali na nzambe po sauver famille na yo? Nani akoki koyeba ke nzambe akomiso moyembi po yemba banzembo bato babongwama? Mais comment yo olio yemba banzembo bato babongwama okomi kozwa banzembo ya mokili o transférer ngo olongoli kombo ya mwasi na yo, kombo ya mobali moko boye otie kombo ya Jésus ozoteka po osala vie. Lelo on a eu la plupart bayembi ya Congo bakokotaka lola te pe bino boyoka musique na bango bokozwaka malédiction parce que batwa bakokomisa nzambe te. Mosali na nzamba solo soka bimisi album na ye ayembeli nzambe eloko ni ya osala soki vente tegami abozwa 60% ya recette ya mbongo ya teki atiango na ba orphelinat atiango pa ba veuve aide bango ya 40%. Mais lelo eloko ni comment osala musicien à côté na studio ayembi nzembo nzembo ebimi ateki yango azui tous les 100% les veuve azui le côté orphelin azui le côté bana quartier na bango oyo bakufela ba opprimé banani apesi bango le côté muyimi na komo na Yesu yango moninga na yoka ba nzembo na bango te na yoka ba nzembo ya kala parce que batwana baza ba commerçant ndenge Yesu abetaki ba commerçant na temple ndenge Yesu obeta bango lelo. Souci na biso ezali nini? Souci na biso yali bokonzi na likolo eza na nzela. Yesu aza koya. Mais laisse les yoya, Yesu akoya kozwa ba oyo bazali ba frère na ye. Yesu akoya kozwa ba faisait des miracles te. Yesu akoya kozwa bato batonisaka bato te, ba manipulateur de conscience te, ba panzi mabala te, bato angenge te, bato babimaka na nzoto te, bato basala ba voyage astral te. Yesu akoya kozwa ba o bazali. Alors nalingaki kosukisa wana soki nzamba touché na liloba o landa prière o loba nkolo Yesu na yoki mate ya mosali na yo na se reprocher que na tamboli mabe na lingi na fumula motema nanga okota lokola nzambe pe mobikisi po mokola suka oya bozwanga na mona nkembo na yo to bombe bona comme na excuse nzamba batela bino dimanche malamu bato a Ottawa bato a Canada obenga parce que l'année prochaine, tous en avons pour vivre gloire et Nzambe na Ottawa, pour vivre gloire et Nzambe na Québec, na Montréal, na ba Oyo surtout, bazali bana na Nzambe, Nzambe a visiter bino. Tout bon de libongo na comme excuse. Amen. Merci. Bon dimanche.